Bonjour les amis, bonjour YouTube, bonjour ma papa, ma maman, me voici de retour. Les alignes Yabino, la Germaine. Alors, na fait bino bambote na kombo ya Jésus, na yeli susu na vidéo ya sika mokolo na lelo. Vidéo na biso ya lelo, na recette na biso toza nango, ezali tozolamba makayabu. Makayabu na biso oya ambassade. Alors, na recette ango ba ingrédients toza nango besoin ezali toza na makayabu, toza na matungulu, toza na aubergine, toza na poivron, 3 sortes, poivron oya jaune, il y a orange et puis il y a orange, il y a rouge et puis il y a vert. Bomoni na vidéo à la fois passée tolamba ki makoso, to salela ki juste oyo ya vert. Mais les lots tozo salela nyonso misato. Mingi ba makayabu oyo to sala kango mingi na ba fête et consort. Mais tu peux aussi la romper dans ndaku tolia yango et kozala très bien. Alors makayabu nanga na check yango na mai depuis lobby pour esi la mungwa nango malamu parce que za bien te otokisa osala mbangu. Makayabu oyo soko tokisi ekotaka na mini. Alors pona kolia yango malamu ebongi kaka kochango na mai ya malili. Avant ochango na mai ya malili okati osokoli yango longoli na mungwa wana ya liboso obwaki mai osokoli sous deuxième fois et puis odindisi yango na mai. Nde otiki bongo. Alors oyo ko sokola olongoli biloko nyonso oyo bomoni na longoli makayabu nanga na sokola yango vraiment très bien. Alors sans plus tarder tozokende siko na kokalinga d'abord makayabu na biso. Eloko na ngana loba makayabu oyo soko zokalinga yango kozela te ekauka. Oyo ekoma soki nde non. Il faut ezala etikala pende bongo. Nde elengi nango yango wana. Kozela te ekauka makasi soki ndenge nini te. Wade kosila nguna ngo. Donc ezokende na kokalinga nde bozomona. Tozokende kobalola momonde na yebisaki bino ekauka makasi te wana nde kosala ekogarder vraiment goût nango. Donc dorer juste un tout petit peu. Baloli de l'autre côté et sali peka moke et puis tolongoli otie mosusu. Voilà, nazobimisa oyo. Donc makayabu no efo etikala boye. Il ne faut pas ekauka makasi, non. C'est bon. Makayabu pe esi la mungwa makasi te nyonso complètement non. Elenge ya makayabu eza pe mungwa wana. Donc il faut ezala na mwa mungwa. Faut ezala vraiment mungwa eyokana. Donc nde elenge na ngo yango wana. OK, siko tokei na kocha mususu. Voilà, na sisi kokalinga makayabu nanga, siko nazoleka na kosala sauce nanga. De préférence, nazo préféré na changer kikalungu nazo mwa munene parce que le quoi to kosala sauce to kochango mwa mai. Nazo salé la même mafuta et baby te nde bozomona eza bien. Mais to kalinga ka ba soso soko moni ke mafuta changer couleur et baby. En tout cas okoki ko changer mafuta mais en tout cas mafuta nanga eza très bien. Kaka mwa biloko moko mike tikalaki donc nazo salé la kaka même mafuta et puis na changer juste kaka kikalungu nanga. Bon, na plus rapidement na kesi ko na kocha matungulu nanga nde bozomona. Na kati matungulu nanga en rondelle. Faut quand même ça la ngou dessin moko kitoko. Donc matungulu ekende na kolemba et puis matungulu tout eza problème te nake na kobakisa pe ba poivron mbala moko.
Bon, j'avais oublié de vous dire, ça bouillon nanga juste un tout petit peu pour faire ça juste moi goût moko amuke, mais pour matungu les anango bien za na mungwa. Donc moi eloko moi goût kaka mukie. Et ça lango kaka juste moi goût saveur moko ya mukie quoi. Donc la tienne à le boyer et puis na koya ko bakisa aubergine nanga. Et en attendant, tozo kenela nous na poser la yango et nemba et puis na bakisa sikoyo aubergine. Nous avons vraiment la couleur, ça là vraiment bien. Nous avons fait moins maïs en attendant. Pour les mbarango bien. Donc nous avons fait une sauce vraiment et sangani très bien et comme vraiment bien. Et nous comme ça nous avons loba. Bon les ingrédients à utiliser awa. Natie au feuille de laurier, natie au ail, natie biloko wana te. Na saleli kaka matungulu, biloko bozo mona ya frais oyo. C'est ce que j'ai utilisé. Non de kitoko nango yango wana ko tia no ail te. Ko tia na yo to tango balobi o natia feuille de laurier ko bebisa. Makaya bo e bongaka bongo te. Kaka bo yende bongaka. Donc c'est ça. La sauce nanga ebeli. Il ne faut pas comme poto ce qui ndeni elengi nango yango wana biloko wana pe emona na boye na misu. Donc il faut comme vraiment de to sala ki wana ya makoso te, mais il faut etika la matungulu biloko nyonso vraiment il faut emona na qu'est-ce qu'on a kocha ngo na makayabu nanga. De buzomona. Omoni nga na lingaka ba kolambela ba ingrédients biloko ebele po ebongisaka biloko. Voilà, ezocha boye. Kochango ezala mwa ebele ekota très bien. Sauce est débordée ezala tina sekuna. Kitoko nango yango wana. Ebona. Voilà. Nango yango yo. Comme ça soit moto azotoka mwa likayabu azwi na sauce na ye likolo boye. Donc eza kitoko makasi ndenge wana. Voilà, nazokende sikoyo na kokanga ngo papier aluminium. Soko ozali na sachet na yo, wrapper na yo, plastique wrapper na yo, okokipe ko finika nango to finika nango biloko akolia. Nazofinika sikoyo papier oyo. La vendre ici yango un peu. Nde bokomona ke saveur nyonso eko ezate ke osilisi bolie mbala moko non tika yango e reposer et vendre moi mukie. Nde okomona ke ba saveur wana donc biloko wana nyonso tout sali ba ingrédients wana eko pénétrer très bien siko na makati ya makayabu na yo. Voilà. To silisi elubu na biso ya lelo. Recette sili donc okoki kolia yango na kwanga bino bomoni to meseni kolia makayabu na kwanga olie na kwanga na fumbwa na yo pembeni to pondu na yo tout comme okoki kolia yango pena makemba ezape vraiment très bien. Donc moi foufou na yo pe et koleka nango sans problème. Moi c'est moule ça va passer. Donc na ici vraiment je vous remercie beaucoup. Vraiment n'oubliez pas de liker, de commenter et de s'abonner. Donc c'est la Germaine, je vous aime.